Ma Mission TV, le miroir du monde. Deux ans, jour pour jour, dans Banga Médiaté, Kabila au pouvoir, n'a qu'à dénoncer à abus, n'a qu'à dénoncer anti-valeur de combat Kabila, n'a qu'à lever la libération de Franck Diongo. Mais n'a qu'à senga de Kofi Tshisekedi. Tant que vous allez Kolongola, et c'est que vous poursuivre Bango, les sanctions sont là, pas contre la prison, vous voulez au Franck Diongo, vous voulez. Vous voulez. Vous voulez bien. Ma Mission TV, le miroir du monde. En direct de MLP où il y a une grande fête de la sortie ou de la libération de Mwanamboka Ndeko Franck Diongo à la MLP. Mais tout le monde malgré l'ambiance qu'on va vous mettre tout à l'heure, tout le monde mettre avocat parmi bateau Babundi, parmi bateau Bazala qui colla la tête en midi pourquoi pour qu'il y ait la justice pour notre hôtel à Likambonae et tout ça mettre Patrick à qui j'ai dit bonjour déjà. Merci Boni. Kimia madame ndeko journaliste. Esengo na yo ezani ni koyoka ke kombo ya moko ya ba client na yo ezalaki cité lobby na télévision nationale et oyoka ki ndenge nini. Merci beaucoup ndeko journaliste ya liboso na lingi na pesa yo nano merci na ndenge o kiti ti a on a siège na biso on a okutana na biso pour que soit information à la source. Na pesi yo merci. On a répondre na motuna na yo to tondi bongo na esengo biso ba avocat ya mwana mboka Franck Diongo, non pas seulement ba avocat Franck Diongo mais ba membre ya mouvement lumumbiste et progressiste o ezali bongo parti ya mwana mboka Franck Diongo et puis peuple congolais nyoso ba tondi sami bongo na sai komona ete Mwana Mboka Franck Diongo, soldat du peuple, avocat du peuple, oyo abundelaka population tongo pe butu pe moy, azalaki incarcéré injustement. Na procès oyo bisoto bengaki procès de la honte, puisque bazouzi oyo bakataka likambo bakataki bongo likambo ya mwana mboka Franck Diongo na ndenge ya bosolo te ezalaki bongo décision prise dans la précipitation. Et maître koyoka yokoloba na nyoso o lobi to koloba ke bozwa ki pe moi kokoso il fallait que président loba quand même pour que lelo azala na kati ya bato président grâce yango na lingi kotalisa yo ete sima ya kokende na procès en révision koya na ba preuve o batikaki ba 15 combattants o bazalaki bongo na ndeko Franck Diongo to memaki yango et pas bazuzi bayokaki biso te bongo totali régime tozalaki nango en place est-ce que tokoki kosenga na président Joseph Kabila oyo azalaki oyo azali lisusu mokonzi ya mboka te est-ce que faki tokende kosenga grâce epai na ye tomonaki ete ndeko Franck Diongo azalaki bongo prisonnier personnel ya Joseph Kabila nde yango omoni tosengaki grâce epai na ye te tango tomoni régime échangé nde omoni biso ba avocat ya honorable Franck Diongo tosanganaki tokomelaki bongo président Antoine Tshilombo Félix Tshisekedi na kosenga ye grâce présidentielle pour que agracier mwana mboka Franck Diongo azalaki bongo incarcéré injustement un prisonnier personnel de Joseph Kabila et amaniolaki ye na cabinet na ye bamoni ete ndeko Franck Diongo azalaki bongo innocent nde yango omoni lelo tozosepela ndeko Félix Tshisekedi atiki bongo agracier ndeko Franck Diongo yango omoni sai etondi na mitema ya bana mbo baimboka
et puis na ba membre ya mouvement Lumumbi c'est progressiste. En tant que l'un de maître avocat, c'est-à-dire que vous êtes aussi son conseiller, c'est-à-dire que c'est déjà na kati ya coalition tout le monde appelle lobby ndeko Franck Diongo ko sanganana président en place Félix Tshisekedi ko travailler na ye ndeko journaliste wana olingi o memangai na débat mosusu bongo tozela nanu mwana mboka akoma bongo elongo moko na biso toko maniola ensemble puisque kozwa décision na ye moko te puisque c'est un démocrate. Ensemble nous allons décider et tokoyebisa bino décision nini tokozwa bongo wana ozomema ngai na mwa lombango moyen à répondre na motuna na yo ezalité. Merci beaucoup, bonne fête déjà de la libération de votre président. Ngai motuna remercie on des journalistes. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, en direct toujours de ma mission à la carte à MLP, Toro Zoela Bino Ndeko. Tozo c'est le bino cette fois-ci Ndeko Flavien parce que avec lui, to bandaki penza ko tambola, ko lobela de tout moment, à tout moment to sala kinaye ko lobela par rapport à la situation Ndeko Franck Diongo et awa Ndeko Flavien, Ndeko Franck Diongo Azali libéré gracieux par le président Félix Tshisekedi. Les alrois mon commencé na ça que Sengo Ezali mais et Sengo pe Ezali a oyeba ke bino déjà na la muka bobima qui et puis l'un de ces quatre matins to remona bino na kati ya coalition. Autour de la mituna ebele. La mituna la paix. Na sangisa ka mbala parce que population est en pousse oyeba. La songi na kati. Mama Bibi Kapinga. Merci beaucoup d'abord pour la disponibilité ya magazine à bino. Bon se déplacer dans source contrairement dans ma mission TV contrairement à bande de journalistes c'est pas bien na téléphone faut bailler baka mais bino bo se déplacer merci beaucoup pour la cible bolingo na bino attachement bino na musala bozo sala on a otani de Franck Diongo est libre de Franck Diongo est libre parce que de Franck Diongo ne mérite pas la prison de Franck Diongo azali combattant à l'éloté de Franck Diongo azali combattant à Kala le bac en émission na yo seul opposant oyo asali prison na tango Mobutu azu courage à kobundisa eti bakangi Kabila e abangi Kabila te na ba kondo nous allons Désiré Kabila talaka ne Kabila ka ba ko banga e abanga Kabila te pour na banti valeur pour la population Franck Diongo a akokufa pour na congolais pour na peuple na yango idéologie to zanango seule la lutte libère yango mo ni biso ba ndeko Flavien 2 ans jour pour jour na banga média te Kabila au pouvoir na ko dénoncer ba abus na ko dénoncer banti valeur de combat Kabila na ko lobé la libération ya Franck Diongo donc 2 ans jour pour jour lelo et c'est vous allez que na couper ma moqué na ndenge que to bana ko lobé la dossier Franck Diongo prison mais lelo to ko na combat ya terrain pour na ko benga na banti valeur ba état de droit parce que Kabila azo ninga na kena no malamu te comme on a tricherie au salemi na ba élection ndenge bazui ba assemblée provinciale en otage ndenge bazui assemblée nationale en otage ay ba ke kombezo continuer mais comme on a déjà président nyoka na kata ndako aki na chambre bobengani akimi aza na salon photo bimisela kata lopango président dans la coalition après Sibino mesure de grâce il y a président la koza libanda ozo penser vraiment que après koza grâce wana OK bandiko combattre azali collaborateur ko combattre nani collaborateur oui ezali le président l'ancien président non collaborateur ndeko Félix to FCC collaborateur à cash to ke bon il faut être clair pour la réponse à la question là. Nous disons ceci, nous l'avons toujours dit. Kabila a très la cause à la volonté d'organiser l'élection à Soloté. Raison pour laquelle, à son temps, Tolongwaki, Nakati, il y a un procès électoral. On n'a pas pris part à un procès électoral. Toyebaki, que Corneille Nanga, na Kabila, a organisé l'élection à la montée. Conséquence, c'est un gros toujours pour vivre le lieu. Aux hommes, on a FCC, à Kangi, Parlement, aux Assemblée provinciale. N'a pas élection qui est dans le bureau. 20 euros par 20. Vous imaginez, vous avez Ndeko Kabila, na mayele mabe o bazali nango ya ko botola congolais bomotonae ba nyokola eti na niveau ekomio to lobi bo combat nécessité toujours continuer mais to lo banande ko Félix ande ko azali moto aibi état de droit Lumeya ba oti ko longola ye ministre mais Mukoko Samba manane ba tiaki ba Ndeko Kabila bazama to FCCT te ezali ba signal pour na koloba keno tango yemoko Félix a ke voyage azongisi mosolo l'état na nini ezali ba signal pour na koloba ete to sali alliance mais to sali ba alliance ya anti valeur te nazam IDPS
na muta IDPS naza ko réfléchir comme tout congolais na komona Félix na alliance na bango mais na komona keno accueilli na idéologie na le peuple d'abord autant ngolume ya sakani pe balobi série continue donc misusu bakokanga mais nga na kosenga ndeko Félix Tshisekedi tango bozali ko longola esengeli ko poursuivre bango ba sanction ezala ba côté ba prison wana ba lia ba vous voulez wana au franc donc auto kolia obi vous voulez bien bango pe ba kene ko goûter ngo ba ko ndenge ezala ka franc donc ali yango voilà 2 ans bango pe ba kene ko kango ndenge ezala. Voilà, on retrouve la grande ambiance ici et lobby déjà. Le Faki normalement. Le c'est il faut la précision. Franck Yong est libéré. Mais il y a des démarches administratives. Ils ont dit que non, le quoi mon Kozambo a grâce à la prison pour ils ont des démarches administratives parce que ils ont condamné. Kuna et Sengeli administration ça là pour que ba classer ba dossier bimanaye en homme libre azonga ndako mais inquiétude à batu bazali nango ke balinga ba mona Franck Dion na siège mbala moko bande konanga bo souffrir bande konaki la poto Franck Dion automatisé un jour lobby parce que akobi ma pourquoi tu tenir réunion tout à l'heure là tu tenir réunion parce que Sengeli ba était après suspension il y a comité et ils allaient qui gérer comité intérimaire ils allaient ngana ça partir comité mais Nandine de Koniko lobby aza de cœur nabino c'est son papa oui non il y a pas Nico est du MLP. Ok. Nico a la MLP, Azaki sanctionné. Azali CG honoraire Nabiso, CG honoraire Nabiso, Azali moi Franck Yongo, Babunga qui me bazali na Mimi Ange, bazali ba membre MLP jusqu'à ce jour. Nanu, ba IBC biso te geno ba démissionner, ba na lettre de démission. Au moins baza sanctionné. Hein, baza sanctionné, ba ki ko le ka médiateur la Congo. Non, pas ça la té. Motonyo Azali, Nico Maingé la Rosala. La volonté na ye mimi ange kozala bande konso ba kozala même ba oyo ba kenaka la na ko rappeler o keno to bungisi pe chalupa zali moko ya MLP ya Franck Yongo do c'est pour dire que non to zali pe na matanga parce to ka taper chalupa na base présent à Gobima akoyeba pe ndeni ko sala na matanga chalupa do c'est pour dire que batuyo parce que balobi kuna na prison batoso ba koti ko bima na bango sera toujours malade AVC makambe belé ye en bonne santé asali en tout cas mais pour la présent nanga asali 2 ans car na chambre moko to on peut sa présent conseil présent bima tambola azolingate papa azolingate aza santé à bienté de confond bien santé à bienté makolo surtout 2 ans au Vandaraka pendant 2 ans maman au Vandaraka na selimo ko bima les peut-être accueilli ko sala besoin et puis azongi au moins la Franck Dion côté la prison so bazala kotambola tambola na prison au côté na biloko te azana kati ya cellule na ye akotanga ako réfléchir ako bundela ako pesa proposition ba crise bien que na prison Franck Dion fonctionner c'est une machine Franck Dion aza machine mobimba pendant qu'il est na prison azako fonctionner parce que parti doit fonctionner et puis voilà azako contrôler parti na souvent na bino yozalani na kati ya coalition komona ke ba malade et pardon ba prisonnier ebele bazokota bazobima na ba condition moko ya malamu te pe ezolanda mikolo mike omona ntango mosusu aperdre vie na ye pe mamalade na bango endimamaka kaka te na l'état mpona kopesa bango autorisation ya kobima libanda souhait na oyo ekozala nini par rapport ya komona coalition lelo ya bandeko oyo ba coalition nga na kati ya coalition te je suis mal placé na beta coalition à FCC na cash je suis pas du cash na lobby un point de vue nanga okay point de vue en tant que na beta point de vue nanga parce que tant autour na bandeko flota na cash te na cash te et puis na FCCT hein na clair na kuna te mais bazo gérer son parti au pouvoir bazo gérer na coalition na bango mais banti valeur to bundisa to ko dénoncer baka wana il faut bakangango bango baka wana il faut batala yango ezali normal te yo ke musika ba travailler bendo pakistanais ba gréver ozomona bandeko na biso ba travailler kaka na caisse wana na subaka na sachet asumaka na sachet ka wana parce que soka bimi muke ni indien amona okime na mbongo ozomona donc ce sont des anti-valeurs c'est-à-dire Kabila atiki Congo na pasi Mobutu abomaki Kabila bombi yango sous malamu question na ngezalaki précision par rapport ya ba prisonnier au bakota kanenge ndeko Franck Dion akotaki ndeko maki mokeba ya kota alima pe na maladie aussi même Dieu m'a kutu maladie ba traitement na Fernando abima akoma na paralysie je koko muluma akimaki mango ba soin donc ezali ba signe malamu te ndeko Franck Dion est-ce que même otani ndeko Franck Dion pendant 2 ans ba privé médecin na ba privé à mon médecin pendant 2 ans. Zambenda batelier. Ma privé à mon médecin. Azora qui c'est au Talibandate. Franck Dion azora qui c'est au Talibandate. Franck Dion au bako qui n'est pas hôpitalité. Donc
ndenge aza na Abel akufa donc nyonso kaka kuna souhait na souhait na ngai président actuel asala nini koma mandenge wana ezala lisusu te asanctionné atalaka te asanctionné ndenge azozwa bamesure azwa mesure etali mpe baprison alobaki eloko moko ya motuya baprison parallèle oyo ya baaner bokangi mutu boye bokende place mo bobombi ye azokangakanga babiloko nyonso ozomona azokangakanga biloko nyonso donc ozokonstate donc wana mpe ezali kaka bamembre wachera azaka bambi bamembre ya MLP oyo azoya donc eza ambiance nous sommes dans l'ambiance ici merci beaucoup Ndeko Flavien ndenge tozalaki lelo abonné à ma mission nyonso oza parmi partenaires, c'est-à-dire que les émissions sont diffusées après la télé ici na ma mission nulle part ailleurs même nga na diffusé sur ma site Ndeko Flavien pour la bato nazo diffusé sur YouTube Ndeko Flavien privé na ngai Ndeko Flavien pour la bio na ngai mais émission de grande valeur bandeko balanda na ma mission TV donc on va retrouver Ndeko Flavien donc na ma mission TV pour que ba makambo so sala ba émission na sala même ngate même après la présentateur na pas na agence mo bato kondola bala na ngopa na yo merci beaucoup de YouTube Ndeko Flavien za pour la bio na ngamoko et za monétiser pété donc rien à voir merci beaucoup c'était Ndeko Flavien ici on était avec la grande ambiance on était dans la grande ambiance il y a Libération il y a Ndeko Franck Diongo moi Bibi Kapinga nasala qui descend sur terrain de sa cabine ma mission TV ezalaka liso na bino eske information ezali lito ina bino koyoka kotraité pour la nini te makolo na bino kokita en temps réel esika pena information ezali yango tosala ki lelo merci na Steve Pembe le soldat de ma mission merci beaucoup na bato nyonso bazaki wana mpona kolanda biso on se retrouve prochainement merci bye. Ma mission TV, le miroir du monde.